Mbote mingi na bandeko nyonso tu oyo bokolanda video oyo eza bongo mama Nicole Moisanza o asalaka bino émission tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona changement de mentalité. Eza vraiment ko aider biso to avancer na ndenge malamu. Lelo na memeli bino lisolo ya pasteur aboyi kofuta nyongo ya batu abeti pe kolo nyongo. Vraiment na ko pesa conseil oyo me bokolanda video o tokotiela bino. Boko yoka ndeko mwasi ndenge aza ko expliquer ndenge nini pasteur wana yaki kozwa mbongo na ye avec intérêt. Alors ngai na l'équipe na ko pesa conseil oyo engolo bateke ngai nazali parfaite ko le pasteur wana non. Mais bipeza ko talisa biso ke ba juste ba ko juger. Donc tango moni ndeko na yo na mabe okoki kotika na mabe te. Tant que oyebi kobanga nzambe okote ya ye alongwa na mabe asala malamu ndenge nzambe alingi. Alors lelo tokoyeba na kati ya video oyo eske pasteur pas na droit ya kokende ko défendre mbongo ya batu pe avec intérêt. Est-ce que ça biblique ya ko défendre mbongo avec intérêt? Alors toko découvrir ango peut-être ça pe na batu mususu basala kame baye barape makambo mususu te ndenge tolobaka toujours que non ignorance eza ko boma batu ebele. Alors Bible eza ko interdire ko defisa mbongo avec intérêt eza lisumu. Mais pasteur oyo soki aza pasteur aza ko tambola na kubanga nzambe alingaki d'abord atake kozwa mbongo wana parce que eza faute na ye te lisumu eza ya ndeko wana mwasi mais ye akoki kote ya ndeko wana po a contribuer na lisumu na ete akoki koyebisa ye vérité ke ndeko mwasi kodefisa mbongo avec intérêt eza mabe mais nga nazwi oyebaka ke c'est un péché. Mais pasteur oyo tala biloko asali déjà ozali musali na nzambe selon misusu vision na yo parce que ngai nakoko confirmer yango te poko salela nzambe mingi boko koloba ote mama sanza pasteur aza mutu akoki pe kosumuka nde konanga omoni mutu ya yaka kote ya batu. Il faut sala très attention na bapa na ye. Totika kaka kokosela ke non toza batu mais toza batu nzamba sali mais nzamba lingi totambola selon crainte na ye selon kobanga ye totambola te parce que toza batu tokoki kosumuka mais il faut tosala très attention. Pasteur oyo loko nini asali déjà oza musali na nzambe selon yo ozwi mbongo ya batu pona osala déjà ba commerce boyeba yango na makambo ya nzambe tango nzambe apesi yo mission okende kosunga bana na ye oza déjà na musala okenda kosala normal. Il faut qu'on évite babiloko ko mema yo na tentation parce que mbongo ezali na séduction makaske eko ko longola yo na vision ya nzambe eko ko mema yo na makambo mususu comme yende naza koloba ke pasteur wana azui akomi kosala ba conteneur ko mema ka babiloko tout ezali déjà babiloko moko oyo ke ezo mema yo na soif ya mbongo. Et puis kokotisa yo na ba distraction belé na le temps chose oke musala ozongi parce que wana pesa mutoki na yo oke musala ozongi ozana chose na église na ba problème moko ya kote ya chose ya kosala ba jeune na ba prière tango kozala te kokoma te conteneur wana ibe kobaki na benga mama tel musu abengi nga papa na zubiloko na ngate bozo mona te ke eza babiloko misusu ezolakisa ke bapasteur mingi bajari ya boye baza na amour d'argent baza na bango na amour ya kota na mystère ya nzambe te to ya koluka nzambe te apambola ye na musala oyo azosala ata na musala oyo aza nango azala kaka ase contacte na owana. Mais bajari ya bapasteur oyo neti pasteur wake kobeta mwasi ya bato déjà ana ozolakisa ke non oza na respect moko te ya bamama na yebi te na ndako na yo mwasi na yo déjà tala mwasi na yo eloko alobi ke ozwaki mbongo ye ayebi te. Bandeko na nga botala nanu bajere ya ba église nini bato ebele bozokende kosambela bandeko il faut kobima na sentiment il faut kotika sentiment il faut kotala pe conduite ya mutu ndenge azoteya yo eza très important. Oyo esalemeli pasteur oyo na kati église wana ezali frappe ya nzambe parce que nzambe amonaka mutu azosala makambo ya kobombana mutu mosusu akokosa mutu me akokosa conscience na ye te. Nzambe amoni mabe nini oyo oza kosala epuis ozoya liboso ya cher oza koteya bana na nzambe ozolingaka batambola malamu me yo moko oza na conduite malamu te. Bible eza koloba na biso ke no biso bana na nzambe tokodefa te me tokodefisa eloko nini nzambe azoloba na biso
okoki kokende kodefa mbongo ya bato ndenge odefaki wana papa, mais okotikalaka jamais na niongo. Il faut zongisa mbongo ya ndeko mwasi, parce que pona maloba mususu o ndeko mwasi wana kobimisa elanda yo te. Lelo bato ebele mingi komona mutu adefisi apesi yo mbongo na ye, ndenge azwaki mbongo wana oyebi te, sacrifice ndeko asali oyebi te, yo zwi kaka mbongo ya bato. Alors Bible eza koloba na biso ke Nzambe apesi biso pouvoir ya kobénir et ya kobodire. Alors soki ndeko mwasi wana abimisi maloba malamu te pona mbongo na ye, boko traité ke non aza na sorcellerie. Pourquoi? Parce que tango likame kokomela bino, Nzambe ko frapper même na liwa, Nzambe ko frapper même na maladie, Nzambe ko frapper même na musala omoni pe balongoli yo musala, parce que eza na sacrifice Nzambe asala ki na croix. Mais bato ebele na kata mokili yo bazo respecter yango te. Kombo Nzambe eza humilié et pas ya soi-disant ya ba pasteur mususu, ya ba soi-disant ba prophète mususu, ba évangéliste mususu naza ko mélanger te. Mais boye beloko moko ke non, ndeko mwasi oyo aza na pouvoir po eza mbongo na ye. Lelo soki likambo ezupe bino, bokanga ye bolo bateka aza ndoki te, parce que Nzambe apesi biso pouvoir ya kobénir et puis ya komodire. Alors pona maloba wana elanda te, oza censé ya kozongisa mbongo wana de linzaka tina mutu ndenge apesaki, ndenge yo moko olobaki kenyo na ndimi engagement ya 20%. Ezala lisumu te soko oyebisaki ye pe te, yo po contribuer lisusu na kati ya péché wana. Mais mbongo wana ifo ezonga. Eza te ke kosala ba violation boye, ko toucher mwasi ya batu boye, ko beta ye boye. Église soki eza église etambolaka na kobanga Nzambe, boza vraiment soki ba frère puna boyebi Nzambe solo, pasteur wako koteya te. Il faut afanda, il faut azongisa mbongo ya ndeko mwasi wana, il faut ndenge eza wana asenga même ndeko mwasi wana pardon pona ko respecter kombo ya Nzambe. A moins que boko bozala ba fan club na ye bosalela ye sentiment akoya pe lobi atei na ye comme si rien n'était. Wana ezali ba mateya moko ezo suka kaka na manzanza na batole na église na bino. Parce que Bible même ezoloba okokozala na mutu na kanda okopesa mbongo mabonza te. Parce que nano bongisi na mutu te, mais yo ya ozopesa mbongo mabonza. Nzamba ke na mbongo wana wapi? Ba mbongo wana esuka kaka na batole. Même pasteur na bino soi-disant azoloba kaka na yebi ndenge ni azwela ki ministère na yete. Il faut yena mwasi na yeba senga bolimbisi. Et puis maman pasteur, yo za mwasi. Il faut que yeba ndenge ni manière ya kosunga ndeko oyo mobali na yo abeti ye, oyo azwi likofi. Donc oyeba ndenge ni ya koseskize. Komi kitiseleki nyonso bosali ye mabe. Après lisusu kobeta ye, après lisusu koloba te ngai na yebi te, boni boye, babiloko bajaka bongo bongo. Vraiment tokomi vers la fin du monde. Nzambe merci parce que azolakisa ba vrai face pe ya ba soi-disant bato balobi tosali etonga na Nzambe pona koledisa bato. Mais oyo ezali Nzambe a dévoilé parce que bosalaka ki mascara. On se moque pas de Dieu. Bokeba pe na parole ya kolombongo. Bo traité batu mususu te yango lelo ba via batu mususu na poto, ba defi ba nyongo ya batu. Ba boyi ko futa, yango ba kolombongo bazolela na bambongo na bango. Soki mususu vi na yo ya bana na yo ezobonga te, komi mwana mwasi wana batu ba defi sa bambongo bazana ba kisi te. Ezande mutoki ya mutu. Ndenga zweli yango oyebi te, po malédiction wana, lien wana kanga yo te, il faut kokende kozongisa. Bible eza koloba malédiction sans cause eza ni les sans effet, mais avec cause eza na effet. Merci. Une église, to sambaka na une église so na yebi te na koyoka komemela yo yete parce que nga na yebi fa Michel Bandakala na yebi ke asa mutu moko akimi asa mutu moko asa escrote wana selon ngai. Tango ya yebi singa ke te fa wana pasteur wana azali mutu asaka ba conteneur na ye na mona ki on peut intéressant. Na moni ke mutu azosa ba conteneur na ye se ka sa mutu nzala te. Yango na ngape na kamata kimbongo na ngai 6 000 € na pesi epa ya frère zokola za mutu na nga tosolaka na yebi na yebi ke ye pa na ye problème ezata koyiba mbongo na te akomisa lokwa nga na kende kotika bana na classe na bike nga moyena koma kuna ezata eza mwa musika na pesi frère mbongo basinye bapapi makambo nyonso tu atindeli nga ayeli ngai décharge nga pe na siye pa signé en tant que témoin ye pe Julie pasteur Julie ye pa signé. Alors esali sikoyo
mikolo tango eleki premier mois deuxième mois troisième mois na bengi nga bi papa mbongo ngo siko toyokanaki ndenge nini naza na besoin ya intérêt na ngai oyo te mama zela na kopesa yo tokoti na 2018 janvier février mars naye kobenga esi na bi papa makambo yango ewumeli siko kopesa ti mokolo nini o zela kaka ser mado na kopesa yo mbongo zela apesaka mbongo te sikoyo naye kobenga lisusu na mois de mai namonaka moto akangi telefone ayambaka lisusu te akatelanga batelefone nyonso to bandai koyamba ngai nabengi frère Michel ngabi frère Michel ndenge nini makambo na ngai yango ya telefone ya moto oyo oyelaki ngai azoyamba nga telefone te frère Michel mpe alobi ke na kote na nga mpe nazobenga ye mpe azoyamba ngai te ye mpe azoyamba nga te alors nayebi te soki ekomi ndeni ngabi non seke bino mibale boza baventurier boyaki mpo boescrokenga mbongo ya biserma to oyobi nga nde nazalaka jamais nakoki koya koescroke yo jamais nakoki koya koescroke yo ngai mpe naza na problème ngai abi seke bino mibale boyokanaki mpo bolianga mbongo na nga luke na nga frère wana naboyi baproblème après mokolo mosusu aye kozwa ngai abi bon de toute façon lokoyo ekomi boye yaka tokende na ndako ya paster parce que ngai nayebi place azala ngai abi ok tosimbi mpe nzela tokende na ndako ya paster tokoki kokuta mwasi na ye tokomi kotunda osololi na mwasi na ye ke te nde toye awa toye mpona mbongo na biso depuis mobali na yo azwaki depuis 2017 ti lelo mbongo azopesa te azoyamba biso na telefone te mwasi na abi kwa antuka ngai nde naza awa nayebi makambo wana te nayebi yango te ke mobali na ngai adefaki mbongo epa na bino ndenge bino bobandela makambo na bino na ndenge bokosukisela ngai etali ngai te ngai bino yo oza mwasi meka nano kosola na mobali na abi ngai nayebi te vraimen ngai abi bongo yo mwasi ya paster mobimba mobali no aza mosali na nzambe ateyaka ndenge nini ya koki kozalaki azwi mbongo ebele epai ya bato mpona bamisala nini asalaka mpo adeloigne bacontener akoki koyebisa yo te estce couple oyo mpenza eza bapaster eza mpenza basali na nzambe upa oyo ngai naza kuna te boye na boye mbala moko mpe mwasi yango azalaki na mwa comprehension na mokolo wana akamati abengeli biso mobali na ye ntango abengi ntango ayebiseka oyo odefaki mbongo ya bato boye mobali mbala moko asiliki nakobengela bino polisi mwasi abi te eza makambo ya polisi te baza na droit na bango ndenga mpe nazwi na telefone ngabi yo kobengela biso polisi ntango yo ozalaki na besoin mbongo obengelaki biso polisi te sikoyo ozwi mbongo na nga okimi ozoninga soki kopesa nga mbongo te o biso sikoyo toyebi tokokende te tokofanda kaka oyo soki bofandi wana nga naza na maastricht alors nakoya sikoyo te ngabi ok problème eza te tomoni mpe aire tokomaki moye tozela ye mpe lisusu eza te tosimi nzela tozongi ntango tozongi wana sikoyo toye lisusu tobandi su komeka susu kobenga ezosimba kaka te tobandi sikoyo procédure ya paster mira kibala ye sikoyo frère oyo lokola basambelaka baza bato na bango kuna frère Michel basambelaka na ye na paster soki Jules Simba wana na paster mira nga natuni nga abi estce moye eza te pesanga nakota contact na paster titulaire wana lokola ye aza adjoint na ye nasola na ye apesi nga mpe numero na ye natia yango mpe nabengi ye nameki koexplike na bi paster tala likambo toza nango boye soki moye ezali oluka na frère wana bovanda na ye azongisela nga mbongo na ngai parceke mbongo na poto eza pasi nga nasalaka makambo na ngai alongo nalingi na ngai teke makambo ya mbongo ewumeli boye apesa ngai mbongo na ngai na baintere so tokalikila yango lelo ekoma bambongo ebele parceke eza mbongo nga nadefisaka nga nasalaka bamakambo na ngai nakendaka baitalie nakendaka kosomba babiloko na ngai me moye nakende eza te parceke ye afrene ngai paster akomprenaki abi ok nakoluka mokolo bongo bosala boya nga na bi ok problème eza te tozeli ti na ye kobenga su paster azozwa te omona bacontretemps omona so nabengi baare wana ye azozwa te boye na boye kaka ndenge wana mais solution moko ya malonga omona mpenza ke paster aza nango mpenza ke apesa bino mwa solution ke te eza boye rien kaka ta koti su contact na ye kaka ndenge wana mbongo oyo ezowumela nde mokolo wana baye koyebisa biso ke non paster bachange deja église bakomi kote mosusu na bibon tokosala surprise frère Michel abengi ngai aluki baadresse makambo nyonso tobi bon sere mado lelo dimanche tokende nga mpe nasimbi nzela tosimbi mpe nzela dimanche tokende na église tozeli église esila basambeli titititi église mpe esili ntango église mpe esili bopesana bambote toye wana mpe topesani mbote ye apesi nga mbote biso mpe topesi ye mbote
topesani bambote nga na ye liboso ya pasteur oyo adefaki nga mbongo nayebisi nga bino naza na besoin ya mbongo na ngai o mbala moko kaka likofi nayebisi te papa naza na besoin mbongo na ngai mbala moko aniki likofi likofi ndenge ni ye frère wana mpe tozalaki na kosiporte te kamona likofi bwale ye mpe azongisi likofi ale bitumba bandi wana pasteur mira mbala moko kutu nanu tosali ate eloko moko te pasteur nazala claire kote wana pasteur mosusu azalaki wana bandaki koteya nayebi kombo na ye te ye moto ateyaki dimanche wana ntango amoni na ye liboso nayebi ke na ye kozwa mbongo nanga pasteur wana ayebisi nga abi mama awa eza na eglize tobima libanda tokende kosolola mpona makambo wana nga alobi oke problème eza te tolingi ka tokende kaka boye mbala moko likofi mbala moko pasteur oyo adefaki nga mbongo abeti nga likofi mbala moko ale bitumba ebandi wana fo wana mpa kokoki kosiporte te babandi wana babandi bitumba na bana nde lokola bautaki afriki basangeli biso papa babeti biso na leki na ngai ya mwasi felida babeti biso lokola nde biso tozalaki na banyongo na bango babeti biso lokola miyibi na kati ya temple ya nzambe na kati ya eglise makambo nazoloba elekaki dimanche le 28 juillet awa na kati ya Hollande awa nde makambo wana elekaki na Amsterdam babeti biso na leki na ngai na pasteur abeti biso na kati ya eglise mpona nini likolo ya mbongo na ngai nde naza awa nazalaki na hôpital nauti kobima bakotisi nga bascanner nayebi te soki bokomona bafoto ndenge ezali naza kolanda sikoyo traitement na ndako nakufeli nde mbongo na ngai pasteur abeti nga likolo ya mbongo na ngai 6000 euro na ngai oyo nene lelo naye kokufa atobola nga lisu naza bien te depuis dimanche ti lelo nakomi komela bakisi oyo nakanaki te bolamu kaka nga nasalelaki ye ndenge azalaki na besoin ya mbongo ke adefi mbongo akende kofuta bacontener na ye ti lelo apesi nga mbongo wana te me bolamu zoba nzambe aza likolo akosala justice na ye eloko nazosenga nasengi ke azongisela ngai ata mbongo nga napesaki esimi soki opesani intere te atika na ye lokola ye aza moto makasi alobi ke azalaki soda ye pasteur azalaki soda ya savimbi na ngola akoboma biso tosengi epa na ye alimbisa biso apesa biso ka mbongo na biso topesaki ye lokola ye abomaka bato nde eloko nga na ye kosenga bobengela ngai ye azongisela ngai mbongo ya motoki na ngai azongisa mbongo na ngai soki ye azwaki mbongo na ngai azongisa mbongo abeti ngai nakufeli kaka mpona mbongo ye abeti ngai ndenge ka ye abeti ngai abeti na leki na ngai makile ezobima ye ezokobebisa bambetu nga moko yani nzoto mpasi na babeta nga boye te babeta na biso boye te mpona likambo tosali te likambo ya mbongo na biso moko ya motoki na biso yango wana nde eloko nakokaki koloba na pokwa na lelo oyo nyonso akolanda message oyo boyede ngai bobenga ndeko na bino bobenga bapasteur oyo baza kokosa na kombo ya nzambe baza kokosa bato na kombo ya nzambe baza kosala mimbongo na bango na kombo ya nzambe bapasteur baza ya bamiyibi baza kokosa kombo ya nzambe botala ngai ndeko na merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda video oyo bobosana te kosabone na compte na biso toujours tozokende wapi et puis nabosani bongo te le patron Alphonse Masakuba na Switzerland motema ya mama Patience Masakuba na monte et nabosani bongo te kaka na Switzerland na Martini Alain Gianni de Martini bambote na yo et tobosani te résidence libanga ya talo na Kinshasa ya ye moko papa Clément Mavinga na Switzerland na Neuchâtel motema FMI maman Henriette na bosani te na Londres kuna na moni bongo grand frère moto papa Ricky Nemia la bambote na yo et puis na France na bosani bongo te famille Tumwa bambote na yo frère Patrick Tumwa bambote et puis na bosani bongo te ye moko lumière nzambe donc mutu ya ordinateur oyo azosalela biso bamisala makasi ya malamu et puis motema ne toujours eza ya malamu agoprod lumière nzambe na Fribourg bambote na yo et na bosani bongo te dide dali forme shora esimbi bambote na yo et association ya bamama bomoko bambote na bino nyonso tu bamama na ningi bino mingi et na bosani bongo te lisusu mama Pélagie na Fribourg et na Bill leki ya mama Lili Mayamba na mama Mado bambote na yo na bosani mbongo te lisusu ya ko remercier papa Camille ye mutazali derrière caméra azopesa biso mama solo ba image ya malamu alors merci beaucoup bozala toujours branché na kati ya tozokende wapi tokosungana na masolo moko ya malamu bye.